le scram à quoi ici à lobby et fa comme beta na ba manda chance il fa comme beta na ba fali poupa po bato wana baza ba nani ba batango mutu loko ozotangela nga kombo wana na ebite mbula na manda chance yende ngazana mutu ozotanga kombo wana oli amitala na charge orchestre oyo batikela ye ala musa orchestre wana nga garçon plaisir mutu makambu maintenant fula yesus aimable bato basila kala loko mbongo katana o bali yango su yozo pesa c'est le scram réseau pour lobby bando beta na ba manda na fali poupa am takanda tanga moni mama bezo sama na kata musique congolaise il faut silika soka moni siko mabeza ali siko fa no beta moko aimable très cher internet bonjour bonsoir ça dépend de l'heure que vous nous suivez partout un peu dans le monde c'est votre humble serviteur Rocky Kilolo encore et toujours abonnez-vous massivement sur RDC International votre chaîne Ozoe la bino makambwa sika makambwa kilelo chaîne moko sa complexe ato finga raté ato critique raté ato luka ba beza salité te balobi RDC International abonnez-vous massivement nous sommes bel et bien sur la commune de Kasavubu Tokiti show na mabela Kasavubu bankale je crois bomona prince bomona nde mokile zotambola toyekozwela bino moko ya basoldat ya Ferregola Jésus de Nuance Mister Love balobi l'homme de l'actualité ya toyekozwela bino moko ya ba généraux na ye garçon plaisir avant ça l'entrée na ye je dis un grand merci à la queen la mère des mères na kati Angleterre big up Mariam na kati ya Lille sans oublier Peggy Walungwa mon ami personnel Nathalie MK balobi ngolo eza makambo nzambe Nathalie MK tobosani te na States bisiko zali ainsi que wana za partenaire officiel Maréchal Souve USA balobi restaurant yolo ezo na kati ya Dallas batu tout communauté congolaise toke na roliaki congolaise kuna na kati ya Dallas c'est pas Maréchal Souve USA sans plus tarder nazo sala entrée à inviter na ngai garçon plaisir soko koko tadia na plateau na biso garçon plaisir ndeni santé santé pepele na sire yo mozo mona ezelo rotoro lobela te yo mozo tala les choses comprendre que garçon plaisir santé c'est bon quoi soki tokiti na mabele na osho c'est parce que balobi actualité bino bato bokangi kisasa bokangi poto bokangi États-Unis bokangi partout dans le monde balobi bino nde makambo actualité garçon plaisir ndeni ni santé à mouvement ndeni santé à Mister Love Jésus de Nuance ouais santé à mouvement ils a vraiment carré santé à l'impérateur de la rumba congolienne Jésus de Nuance maître du temple maram Nuance surtout ils a vraiment kitoko donc na minute ils ont de biso mto diriger mboko ouais balobi tokena directement na actualité acoustique et booster makambo balobi acoustique et apparemment on dirait et booster l'actualité ya concert moi munene utaki obeta na France balobi acoustique et bouleverser ba donner ba tout ba mo beta acoustique neni acoustique actualité no acoustique na minute show ouais acoustique vraiment la minute acoustique ndé makambu acoustique vraiment ils ont se comporté très bien acoustique ngana obenga yango vaccin à coronavirus moniteur acoustique côté qui n'arrête ba Panama wana ba États-Unis ba Suisse ba mboke belé donc au sentiment que ba tu bazwa ki makimia au sentiment que après 2 jours 4 jours 5 jours ba tu ba ko bima ba ko kende pe ba legal ba nini maram nyos tout ils ont très bien vraiment acoustique ils ont se comporté vraiment kitoko on a obenga yango devoir au Ferregola apesi vraiment na mission nyos to Congo so ezo sala bino ndenge nini tango bozomona bobeti acoustique en même temps ba artiste misusu ba ko mobeta dia ba acoustique namoni tade de montre qu'il est abeti acoustique kabo se bulembi abeti acoustique namoni mise moko pe ya poto tu faut beta so acoustique depuis kalaki batu kazo beta acoustique et ça bino pas beti Hans Luzolo pas oui Hans Luzolo pas beti acoustique oui namona kion Hans Luzolo ndeko ngai rock na web soka ke ba bamba libanga toujours na manga hotela donc tu moni lelo yo Congo telemeli ma acoustique po mission tout na Congo ma sentir maké na minute au Ferregola nde makambu na ndenga osakana te donc osala ndeni ya système abenda konit mission nyos tout il faut abenda koni abeta acoustique na eza mabeta eza logo eza bien donc bato tout bana poser Rolanda nde bazo Rolanda donc félicitations na bango nyos tout vraiment bo continuer Rolanda vraiment na CPL vraiment na ndenge bino nyos tout bozo Rolanda ko beta ba acoustique pe bo continuer toujours ko beta ba acoustique pe ba ona nu bazu idée wana te bozo vraiment na idée ya baninga na bino mususu ndenge balandi système acoustique bango pe basala bino pe bosala ba acoustique na bino
Mais apparemment ba fanatique à Jésus de Nianso en France, ba Belgique, Suisse, Angleterre, bazo la paix à 6 décembre toi l'année prochaine. Toto yo gadea ke bozo chapé libaya na mikili parce que Koffi s'est annoncé déjà ya na mois de février Bercy. Ndeko nanga rock eloko na website oyebi ke tina minitso nga Gaxon Plaisir mutamaka muna telemia wa yeba ngo ke poto za tombe yebi de ke mutamaka mwa telemia yeba ngo ke marombo lobi oyo yeba ngo ke na minitso bana poto ba ozela biso ba yebi ke faire gol à l'impérateur de la rumba congoliano il faut abeta na Zénith pe akobeta na ba Zénith ba bet si ba biloko na nyesto akobeta. Mais balobi apparemment bino bo banga bo landa les King ceux qui fait aigle sonde aigle na bien azana. Mais fali pour papa obenge aigle les King tout est là. Garçon plaisir mais yo bana poto balobi bogard de la presse ça de anabiso en assistance donc yo onge bisage non ngo ignoro ebi fali pour pas quand même. Siko eloko na website yo na invité aux journalistes otala rappel ba émission ndenge le kaka donc ngai mingi tina na ba émission na yaka kolobela kaka makambo ya faire rigola donc na yaka kobeta masolo ya bato mususu mais yo oyebisi bato ke non faire rigola ça les loko bien bango pe balanda ba beta ko ça les loko bien ba mission musu balandi eza mabete na tengi ba kombo na bango muninga pa beti Olympia nini Bercy bino pe boko beta quand même na bien yo ebité na minute mana poto ba ozela biso photo beta. Ah, garçon plaisir. Tena lobi yo mo manoza boye bité ke poto wana tango ba makambo zo sila biso to beta ba Bercy ba Olympia ba salwana nyos tuna Congo nani na poto biso to beta ngo. On a minute au poto zo la biso eze ya bato misuta eze la fait rigole. Oui. Ah, garçon plaisir. On a des informations zo pesa biso ngam na websa ba ose la biso na minute. Fait rigole cha libaya na kati ya poto. A beta. On te que faire rigole na makambo na minute mtakangi mboko. Mais ouais, acoustique na ebika acoustique c'est booster da ba makambo. Là ba yo ka faire acoustique na ndenge ya tamsu ya ba Zénith ba Olympia ba nini ba Bercy ba yo ka yango na kati ya ba salwana. Garçon plaisir. Tokotika la wana te to évoluer muke. Il y a un mois passé, tout le monde qui est artiste congolais, qui sur les médias. Nathalie MK, balobi bana poto tout bolanda biso eza actualité. Mon collègue et président, fait rigoler la aleka qui na émission collègue na biso Papi Mboma. Tenaki ba propos moko o sepeli saki binote. Nani ono? Kabose Bulembi alobeli par rapport à ba F, alobi F moko down. Ba tatouage belé ba bangi banini tango ekomela bino na kana bino boyamba yonde ko bino bo lokuta boyo kabose maboko sele makambo be wolo mambo solo tolo mambo solo bogard de la presse a contredire ngata kabose mo amala bogard de la presse a contredire nga jamais na poto ba contredire ngate kabose Bulembi alobi non F moko bangi belé tatouage belé na nzoto papa toza na 3F yo kanga siko to na 3F. Tu as fait rigola, tu as fallu poupa, tu as Fabregas. Fabregas a la tatouage dans nzoto. C'est faire rigola mutaza ba tatou dans nzoto, en même temps fallu mutaza nenga ucho beta concerné à Mikili. Alors faire rigola, tu es bigaza na confinement na Mikili longo na bino. Tu as nena ça. Ce que kabosa lo bige non F moko chu, moko down, ba tatouage belé bangi belé. Te makambo yo solo bana fona faire information na men na ndimité ndena ebele likabose moi mala moi lo barate boko sele makambo mais au tu peux ça l'émission mona Mike Lokamba na tala ga on lobby na butu alobi fait rigola ça trop distrait na sentir te na ndima na makambo boko sa te na yebi kabose moi na mala moi lo barana ete boko sele makambo alo barate mambo bolo bela lukuta mais apparemment bogo ki marando ngo bogo ki marando ndeni yo ko sela kabose muto batalo barana ete yo ko sele makambo mais que chose taxi nga ngana ko sela kabose na télé bana poto Nathalie MK balobi ngolo eza makambo nzambe Xavier PDG masana ngai na kati ya poto balobi na osela colia après confinement colia Xavier PDG mon cher ami d'enfance encore et toujours na osela garçon plaisir tout ça quand même sérieux kon ndeko ngai mini soupa yo ngelo bageno makambo kabose lo bagyo niango ko ndeko na ngana yebi kabose na yebi kabose osoka ndeko makambo zo lobela pona kabose ndena yebele lié mana ndimité nandimité c'est oko cela donc pour ce na tala kiango wana sa femme le ko na tele ngona mte kabose mwana malamu luka ba problème na batute kabose mwana malamu luka ba problème na batute hypocrisie na musique congolaise ndeto boya bogard de la presse a contredire ngate quand même donc hypocrisie na musique congolaise tozo boya ngo en tout cas bandeko bino moko boyo ka ba propos tenu au garçon plaisir a lobela garçon plaisir. Balobi poto eza tombé c'est le scram à quoi ici c'est le scram à quoi ici alobi e fa ko mako beta na ba manda chance
ye fa koma ko beta na ba Fally Ipupa po bakomona faire golo dirait poubelle na bakomobondo sakanela faire c'est le scrum à s'attaquer directement na Manda Chante na ba propos tenaki na concert ya confrère na biso Frank Stemai aloba Manda Chante alobi faire golo dans Fally Ipupa nde onanga bato wana baza ba nani ba batango mutu loko ozotangela nga kombo wana na ebite mbula na yoka Manda Chante na ebi mbula na yoka kombo wana tozotangela nga wana donc na yoka ngo kala na yoka ngo kusute donc yo mto betela nga suli solo ya mutu wana lobaki wana moni lelo yo tana oloba déjà ke ba bambaka libanga kana manga hotela donc tant bato ba sentir maké to wana makambu na ndenga osakana te artiste nyos tuna Kongo ata kufa na ye ata alala pongi o bato bakipaka ete olukasa nini atanga kombo ta mususu ya fere aloba molika mobo epoka ka bato bachaeka yende zana muto zotanga kombo wana ole amitala na charge orchestre oyo batikela ye ala muso orchestre wana azo kota na kata ba polémique yebsanga artiste yana banda yo ebaye oyebe na combien de chansons na kata mboko mais papa biso to yemba Manda Chante na mboko to okeni yango tanga 5 chansons toke Ibrahim tozana Selina tozana Nzembo ayembeli Papi Kake la foudre titre yango za la foudre tozana papa 3 eza déjà belé ba français na français ba lobi yokana biso na 5 wana lokola na 5 wana loko okusuki net na 3 na 3 oyo soto otala tamsu banda carrière na ye ezaka na 2 chansons oyo yokana mais o mususu solo bana neti oyembela Papi Kake mutu na bino wana okana donc omoni na website kaka ndeko wana olia kota na kati ya ba distraction akota na kati ya makambo boye na yebi wana yo sala eza ki jalousie mais aluka nanu orchestre azana ngo wana ala musa na minute so par ka créer pas ba municipal bomb ba nini ba makambo ba nini apesa makambo azoko pesa makambo te azokota na ba distraction hein donc on attend à calculer tant au biso doit ngo mambo ba mona garçon plaisir avant de ando calculer mission nos otanga comme on nga garçon plaisir muta makambo maintenant fula yesus aimable bato basila kala le roi mbongo katana o bali yango soute ototangela nga wana aimable très cher internet balobi abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube RDC International bo s'abonner massivement bo commenter bo aimer bo s'abonner bo tika la brancher scotcher na chaîne bo tika la jamais de citer l'actualité yango c'est le scrum na poto sala ke mission na ndeko na biso telika tendi mapata que je salue alobi aubanda ko beta na bango siko parce que c'est le scrum vraiment donc félicitations merci ko salue yo zo pesa c'est le scrum réseau pour alobi kabando beta na ba Manda na Fally Ipupa kanda tanga moni mama bezo sama na kata musique congolaise il faut silika soka moni siko mabeza ali siko faut no beta moko hein asali mabe garçon plaisir so be koti to na kata musique yo le to beta musique to sala musala distraction koti na bato mususu ko bakufa banda kala ba ko luka kaka ke ba créer ba buzz yo mozo mona ngote ke eza mabe distraction koti makasi babi distraction koti na monde ndule on attend wana te na minute oyo to vandi to zo préparer des albums na biso oya kafu ozo bankala côté tu no confinement yango wana cadeau confinement yo mo moni niveau makambo sali yo mo moni ndenge big si bato na ba Paris ba States ba Suisse ba Chine ba nini o ngana obenga ngo vaccin la musi bato ya kola musa donc lelo yo ke makambo nyos tukitoko donc bato belé ba benga ba féliciter papa Hervé. Rien à dire, wana ngamo natala kiango, nalandela kiango, Nolita Mbuke je sali, mon confrère Azalaki, to monaki na poto, staff Mobimba. Hein, staff na rolo baté que ça staff a fait rigola parce que to monaki ba jeune parisien ba bimaki, ba zo fêter, ba lobby fait rigola pesi bango vaccin. Ba bi fait rigola acoustique ne makambo vaccin na kati ya mikili bato ba bimi, ba fêter donc to moni vraiment communauté congolaise na mikili ba yambi acoustique kitoko. Nalandi ndeko mo lobi na bimi ici c'est congolais tout. Et ça la va na parler. Ah bo isa mote alandi yango ayoki yango. Oh, na bien, au moins na minute neto na confinement bo. Ata yo nani lo baro na linga musique papier VT au côté l'acoustique. Bato msunde na minute ba doka na ba parler na acoustique hein. Donc misusu telaka ba misusu devoir à chant. Telaka ba misusu ba osa réunion tina ba balabala ma ba temi na katikati sa balabala ba osa réunion. Pour na acoustique. Ah, pour garçon plaisir. Na balabala wapi oyo monaki bato ba fani ba réunion na katikati ya balabala ba telemi ba. Voilà, binaki sasa to na poto. Noko na solo li na ninga osaka na te.
na minute to pesi batuki mama boka de la presse ami mambo ebebiawa seul muto asala ki réunion na balabala na ba mise na e na Champs-Élysées biso tout olanda yango c'était Fally Ipupa abengisi ba musicien na e tout na balabala ba telebi ba solola il para pesi à chaque musicien 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros, bah ça la débat chaba plan na ba ba carte pour bazo zonga kin. So yo ngo bisa ke non réunion na ezalaki cause dango ezalaki acoustique. Tenga na tangi koma mutu tenga na ngamu na tangi ngana journaliste papa. Oui, seul mutu na mona ki asala ki réunion na balabala na ba mise na e. C'était Fally. Parce qu'on a lobby ka ke batu musu ba sala. Yo tangi langa ko mbata deux personnes. Ba sala ki oyo aza responsable. Oyo mi ganga kaza danser aza boye. Tanga sa réunion na ba mise na il faut luka sa réunion tam susu. Le place moko ya bien ba fanda mise na ba so la calme. So moni ki mise mo sa ba réunion na balabala. Ya de ya ba cinéma be. Garçon plaisir. Eza bongo eza ba cinéma be. Ngana ko ndenge ba sala ki réunion na balabala ya de ba fosi. Ngi kombo ya batu te mena lobby kaka. Bon, eza de ba fosi. Ya ba cinéma be o senga ba blog wana tam sufu ba lega na ba délivrance ba ki ne pas ba pasteur mo ba la ba prière ba tina ni artiste musicien munene ako mosala ba réunion na balabala. Ah, mais poto te confiné mais ça va restaurer fou moi dit quand même. Yango fait battre ma bango ta na sanzete. Ça ki acoustique nde makambu na ndenga ko sakana te batu ba mona ba fantir lelo yango yo. Tout le monde acoustique. Batu nyos tu na ba obo na ba idée na ngona ntenga gakso plaisir na pesi mot d'ordre batu tout bolé ka bosa ba acoustique. Mais ouais côté on a tokoki ko boy sango en tout cas comme ça ba félicitations il y a chaîne na biso RDC international ko banda na la patronne. Si na mona tsuka na biso na chaîne oyo comme ça ba meilleure félicitations na biso papa Hervé fait rigoler à Jésus de Niance en tout cas acoustique laisse tomber en tout cas Kisasa Mobimba toi d'accord balobi devoir à voix ah mais ouais ton dis donc ngana lingane batabu et poser na ba chaîne mususu donc na ebité ndenge basala ba émission na bango donc ngana lingane batu basala musala tant mutu asala lelo na ya bien faut féliciter Fondi Maye papa Hervé ba félicitations acoustique mutu toi d'accord voix en tout cas impeccable balobi décor à palais balobi clip en cela on a kata palais na autant moni ba komi homme acoustique et là ça fait rigola acoustique na sala on nanda kuna ye makamnyo stu nanda kuna donc biso ezate ke to ketam suna studio ndia il va filmer biso te po biso to na résidence na biso cadastre et biso donc cadastre et biso pe to na ba matos ba makamna biso nyos to ya na parler donc na temps oyo to na biloko nyos to na parler garçon plaisir to komo kende na suka émission na biso to ko ba programme en mouvement oyo pina zo après acoustique ba na poto ba na monde entier ba zela nini et pas faire rigoler à Jésus de Niance. Ouais, après acoustique, dans ce sera tout vraiment, se préparer vraiment en conséquence. Tout ça vraiment dans le studio, toujours préparer des albums. Premier album, les abonnés, premier soin, vraiment toujours fanda, toujours talendengue les padres, l'impérateur de la rumba congolien, on a ndengue à Moussala, vraiment au sala, na moni vraiment niveau à Moussala les osala maana barama, ils bazo bosser na ndengue à Rosaganate donc. Sur 100% il y a premier soin, tout comme déjà on a 65% donc tout ça on a vraiment donc bourgeois banzembo ya kitoko bourgeois clip ya kitoko bourgeois makam nyos ya kitoko dès que premier soin sobima. Côté album na biso ezaki Black Box pour le moment to tche ngona nous combo ya harmonie. Ezaki sous Black Box et comme harmonie album urbain na biso. Donc na fandi vraiment na studio na moni patron na ndenga zo yemba niveau zo yemba nyo so c'est longa na kata parler na ye mais na biso na génération na ye ezan artiste mon côté oyo ke azana makambu ya makasi lo wa ya za raté na kata mboka o ma biso to mona ba lobela ngome na to mona lo roté mais biso ezo mona na misu botel acoustique ma mnyo so sami na parler hein artiste belé baganga quand même tout le monde a relou monté ça les seuls artistes oyo ok madame na to ça na parler donc tout ça on a vraiment na parler toujours bosser album harmonie toujours bosser vraiment na parler donc Mikolo to na système le quoi on a confinement toujours travailler donc sur semaine on va 19 personnes va travailler semaine on a peut trouver 19 personnes va travailler talaka on est en résidence à Mokonzi faut moi ba respect ça là et ça la moins bien donc oui on a ba checker man à porte batalia normal maladie até côté dans le pang ba checker normal côté dans le pang donc tout ça on a vraiment toujours là mais des albums on donc bientôt à bozo on a ça va tout va se préparer vraiment à conséquence des albums on a zoya bon on a niveau ya qualité à musala auto sali na ba merci garçon plaisir va topé ce mot de la fin na ba dédicace na yo eza na motuna moko o bana poto ba omi tuna makasi ba bitoko tika on a suspense boité yo za moko ya ba soldat pe ya Ferregola pesa biso suite ya Trésor Congolo azaka kana mouvement to bo longolé na mouvement oh Trésor Congolo DMC na pesi bambote na bi ya Hollande mission Trésor Congo azana mouvement aza posé dans la minute on est na lo baboye
donc aza mana kata bureau azolandela bamakambo azoteste bamakambo nyonso donc bino bolongolaki ye po kasi mpona il paraît fali ntango banda obwaka bato baleka epa na ye abwaki bakisi njoro abwakaki ete ntango ye alobi aboyisi yango bino esali bino bien te bolongoli trésor congolo tuninga batresi eleza biso nyonso batresi eleza masa na ngai toza très bien trésor congolo na minute aza na bureau ne malili ya kosakana te donc azolandela bamakambo nyonso tu aotala nde nini tokocontrôle mboka donc aza très bien madame se napesi ye bambote garçon plaisir mot de la fin na badédicace na yo na bato tu baolando partout dans le monde ouais donc mot de la fin nanga nazosinaleka bagaulois bato tu balingaka biso donc acoustique yango wana ya sur le terrain vraiment ezocolonise mboka na ndenge ya kosakana te donc tout le monde ba d'accord na minute oyo donc naosengaka na bafanatique na biso bosabone donc na chaîne YouTube na biso Ferregola TV bosabone na page YouTube na biso donc bomona makambo na biso nyonso oyo ezali wana donc tout ekozala kitoko badédicace na yo na numéro ya contact ngai banuméro ya contact wana napesaka te garçon plaisir naza grand nom donc parmi baporte-parole bana kata mboka oyo babiso bagarçon plaisir bato ya makambo to wana kata mboka oyo toza koni na ndenge ya kosakana te ngai nakoleka na émission te ke numéro na ngai yango oyo boye bozwa bosalisa nga boye te comprendre garçon plaisir soza na posa na ngai obeti na Facebook garçon plaisir mutu ya makambo page officielle nango obeti garçon plaisir officiel donc omona makambo nyonso tu okomela nga bamakambo badédicace na yo Instagram eza garçon plaisir donc makambo nyonso tu eza wana donc nga vraiment badédicace na nga nazotala ma ve na nga Willy Moucheni le véritable code mondial ndeko na nga malgré tout confinement oyike baprêtre nyonso na ministre bakimi bakimi na ndenge ya kosakana te komi mobengi prêtre yozomona makambo ozoleka na mboko te mpiaka ekoti boyeboye mais Willy Moucheni so na bengi allo mon père fo yamba ngai garçon plaisir nde nini leka na fin du mois ya kozwa mwa eloko ofuta pale osentir maki bato nde ya kozala na bango ntango makambo nyonso ezosila oyo ofo kozala na bato bajaro wana namoni lisusu Berado Prince de Zamunda donc monsieur Vexas oyo apeye débord ya mokwake epa na biso ana deux chansons epa na biso Berado Prince de Zamunda malgré mais azaka toujours likolo napesi mbote epa ya Patrick Forkis Bank na kati ya bela wana moto azocolonize Belgique na ndenge ya kosakana te Patrick Forkis Bank donc garçon crédible garçon social na ndenge ya kosakana te soki totali na ndenge ya Panama wana tomoni ya dada ngwabana donc ye moto asimbi masolo bakoti wana donc on veut napesi bambote esika azali na musika napesi mbote epa ya le boss Pepe Mbongo maboko banki moto moko bien moto ya vida histoire ya bamaboko banki nyonso akangango alingango akotisango na carniveau donc ye wana le boss Pepe Mbongo maboko banki moto moko bien John de Grace garçon ya Panama garçon moko bien garçon swag napesi mbote epa ya Chico Simisi l'homme du moment oyoyo apeye eloko ya mobimba pa na biso donc nzembo na ye moto ayembelango Charlie Solo na zwi matin akoyoka nzembo wana non suka na chanson ya kosangana te mais so na tali na pembeni namoni Laskoni Mbunza Chico Simisi donc na ndenge ya kosangana te wana bato ya makambu na ndenge ya kosangana te niveau ya esoleleli ya deux personnes wana natangi donc nayebi te so totali lisusu namoni mauvais Dami Datoko Nzambe Argent Pire donc il y a même on a ndenge ya Belgique donc kangi masolo Argent Pire bilamba belé maramnyos te belé donc Dami Datoko napesi mbote pa ya Yvette Mbia Zanoti tata mosi ya bana le général Fiskelele mon général yeto salaka na ba FBR nyonso et en droit donc wana mabaza bato ya kati ya biso on apesi bango tout bambote apesi pe mbote pa ya fe nanga Bruno Lubika mbongo ya solo mbongo ya propre azola nanga vraiment na minutes oyo na niveau ya États-Unis donc kala tro TV aoza bongo na kati ya Kinshasa donc bato tout bolingaka biso garçon plaisir yo mutu ya makambo. Merci beaucoup garçon plaisir en tout cas topesi yo au revoir. Garçon plaisir babi yende makambo un vrai soldat ya Ferregola balobi ba main droite ya Ferregola au bouger ba babi moi l'impérateur de la rumba Congo voilà c'est-à-dire bungi na 11h30 donc na 12h30 garçon plaisir abimi na minute ba ko ça va te zara sauter donc mon attend kala Facebook ya la ba réseaux sociaux ya la raté mais lelo yo makambo e chansa parce que nga garçon plaisir na yana ndenge mo boso muta yena mamba lukutanga na bimi
danger. Yango mona linga lokuta te na expliquera la vérité. Yango moni vérité nanga. Bato bakanisa ngo lo walisasi. Petit ok, des garçons plaisir. Merci beaucoup garçons plaisir. Très chers internautes, c'est bel et bien RMK Balobi Rocky Kilolo Papa Batoba Mervi. Je dis un grand merci à la patrona Maman Sociale, Maman Boboto, Bisigo Zali, Bambo Tebele, Mariam Nangai, Mariam Nabiso, en direct il y a France, Nakati Lille, na Bosanité, Maman Nangai, Maman Nangai Mutema, Nathalie MK. Maman Sociale, Nakati Las Vegas, na Pesio Bambo, ainsi que Ndako Mobimba, na Bosanité, Maréchal et Marshall et Souve USA, balobi restaurant Yolo Ezo na Katsa Dallas. États-Unis peuvent aussi déconfiner na bango. Donc Limbondo, Mouton Taba, Mbembe Zanga Gibino, Bokende Lombango na Dallas. Et pas Maréchal et Souve USA Bokende. Bo dame moi qui congolais, côté on est ça la biso bien na bo sanité masananga Peggy Walungwa balobi 1 euro dans l'ombre. Les 9 de makambo anniversaire à Peggy Walungwa et go yinda mabena kisasa. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube RDC International. RDC International, vous s'abonnez massivement à Wande Bokozwa, information à temps réel. À Wande Makambo, à Wato Bunga Ranzelate, à Wato Tato Narate, à Wato Sala Supendente. Je vous dis un grand merci. Nabatunyo so bazanga bosenga na biso numéro na biso sur banc de vos écrans, beaucoup mais la biso sur WhatsApp, beaucoup la biso na Facebook Rocky Kilolo, ça nous fera du bien. Je vous dis rendez-vous d'ici là. Nabogar de la presse ainsi que invité Moussoussou. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube RDC International. Je vous dis un grand merci. Ciao.